Boyebi mokili émission na yo émission na nga to pesi bino vraiment mbote bande ko balandi bozuli bakwa kolanda biso bolanda biso na YouTube na Congo Impact News pe lisusu na Canal Mercure télévision to pesi bino mbote ba fan bande ko balandi oyo bo sepera penza na émission na bino lelo tozongi susu na ngambo ya Papa Nzuzi boyebi yango bien tozaka na invité permanent na biso ya na cadre ya émission oyo boyebi ya mokili Papa Nzuzi na ebenza to beta susu ma solo mais Papa Nzuzi boni malao mama Leya na pesi mbote pe na pesi blink aussi kazali ba mbote belé na tondi botondi na bino banso bozo sala na CCTV ba mbote mingi. OK. Déjà ba kolanda bazolanda biso ba mingi ba tune ba question na émission aussi koleka Papa Nzuzi to moni pe élection salamité. Tu habites là, on est dans quelques jours parce qu'il faut le 30 suite et fin. Ouais. Bon, élection salamité par rapport à l'église Kimbangiste, il faut que l'église Kimbangiste. Ngaza susu na likamba olobate o bala kisaki nga ya onga na lobi. Likolo na ngona zansu na likamba obakisate na lakisaki makamweze na église Kimbangiste. Na zansu likamba olobate mama Leya. Donc l'église Kimbangiste ça ezali lokola ils ont na clé moko pona changement ya mboka na biso. Kimbangu azali grand prophète apesi 42 pays indépendance en Afrique. Kimbangu azali promoteur ya biloko nyonso. Mais poto bonga ezakaka ye molimo mosantu photo landa makambo na ye. C'est ça le problème. Au cas où l'élection est salami le 30 ndenge seni et promettre population. Est-ce que vous allez vraiment que vous allez penser l'élection encore crédible? Ba makambo élection nga naza politique oyo nga na mona kinzamba la kisaki nga yango na lobaki mais problème nyonso ya Congo eza problème spirituel eza makambo ya église Kimbangiste total lingomba na ya kolo Yezu yango ndem desi makambo ya monde esi makambo Afrique esi makambo RDC eza paradis berceau ya l'humanité nyonso eza eska dana F ba vandaki ba grand prophète nyonso eza kaka c'est-à-dire nyonso eza tambola kaka na programme ya Tata Nzambe processus wana photo silisa yango. Donc bien te Adam na F bazaki na Congo. Mais Adam na F bazaki bazaki ba congolais. Tant bazo ba paradis esika 4 fleuves esika ba or pire ba onyx ba biloko nyonso esika dana F ba vandaki. Ezalaki Congo ti. Ezaki esika musute po bazaki ba noir. Matonzi mingi wana ezali mingi spiritualité ya nangambo ya 4V po bato mingi ba ondimate tango lo babilo mususu mais to kotana na mama ya masolo na biso mokolo ezali bongo fête de l'indépendance d'ici là to kokota mois de janvier pe tozana ba souvenir rebelle ya mabe oyo mboka na biso et vivra na le 4 surtout le 4 janvier. Papa Nzuzi, puis c'est son explication, il y a fait le 4 janvier 1959. Mangi mingi mama nanga soki to loba indépendance eza ko lakisa ete mutu d'abord azala libre. Mutu aza libre ndeti yo zaki na ndaku na bino tata na bino mama bino banda ko tala yo lelo komi na ndaku no komi so indépendant. C'est-à-dire au komi chef na yo moko. Indépendance toza kozwango soit na politique soit na religion soit na makambo ebele tango komi libre mais indépendance ya le 4 janvier ezaki makambo abako basalaki meeting na bango le 4 janvier na basalaki makambo esimbaki te nde désordre ne bimaki nde batu bakufaki président Kasavu bakimaki makambo ezalaki ya ndenge na ndenge c'est-à-dire fête ya le 4 janvier eza ba martyr ya l'indépendance ba kufaki poto zwa bonsomi na kati ya mboka oyo lelo pe to bano bengama ba président bazali ba premier ministre bazali bazali to komi libre na politique grâce ya ba martyr wana ba kufaki le 4 janvier yango makambo nyonso elekaki na imika yango biso lelo toye ko répondre na mituno ko tuna biso pona le 4 janvier le 4 janvier ezali fête ya ba martyr ya l'indépendance. Est-ce que ça qui début déjà kolakisa que congolais comment qui déjà na souka ya bowumbu to eza vraiment nini le 4 janvier ezaki makambo mususu est-ce que subitement e baluka ki bongo et comment martyr de l'indépendance ndenge nini banaki ndenge nini lisolo ngo beta ngwa bien
Bon, en réalité, bateau bakufaki le 4 janvier, ezaki bactéria abako. Wana parti politique moko ezala quitté. Ba MLC ezala quitté, ba PC ezala quitté, ba MNC nyonso ezala quitté. Wana ezala ka bactéria politique ya abako. Nde basalaki parti na bango abako pona ko tombola munoko ya mboka parce que chaque province babanda ko loba munoko ya mboka na bango. Yango eloko na bango basalaki yango pona nini? Po batombola ki Congo e vanda tina Kinshasa parce que ezali province moko ezali ba Congo po bavandisa yango. Nde abako babandaki kosala na lolenge wana. Yango wana siko tango base na lolenge wana le 4 janvier nde bakendaki siko po basala meeting po na kotelemisa bokonzi na bango. Wana parti politique moko ezalaki te bango baye basali musala batu bakufi batu kasavu bwa kimi makamu nyonso esalamaki na nguya na bango moko ndenge bakangaki makamu na bango. Matonzi mingi na sir batu bazo comprendre de lenge nini journée wana esalamaki elekaka et tout. Papa nzozo ko limbola biso nano hymne national pe drapeau na biso ya Congo pe monnaie nationale na biso ko limbola biso penza to meka ko comprendre vraiment valeur nango to pe explication nango clair. Bon, hymne national na biso ezali nzembu moko eleki banzembu nyonso na nguya pe na bokasi. Lelo léopard soazo beta bale baye barabiso na nzembu wana. Lelo soki babeti yango ezoyemba mutu nyonso fois tele ma foi respectango ezala ba mort ezala ba vivant tout respectango eza nzembu moko eleki banzembu nyonso na nguya pe na bokasi faut respecter yango faut ndima yango parce que nzamba pesi biso yango parce que père boka mtasala kango azaki révélé na nzambe ozo comprendre mage ba check yango na français mais eza nzembu moko eza na nguya pe eza na bokasi nyonso. Bon, likambo ya mibalo tuninga likambo ya monnaie. Monnaie eza kopesa valeur na mboka. Soki monnaie na bino eza ko mateza na valeur. Mboka na bino ekozala bien, makamu nyonso ekoleka na malamu. Ya kobakisa. Monnaie na biso batu mingi bazoko kobatela yango te. Ba mama mafuta bazo pakola ngo mafuta bazo tchango na basonga maputa ba mama makala ba receiver ba olinga lingango mais dollar ko batela yango koleka monnaie na biso. Tam susu valeur ya mbongo na biso ezate. Okosimba ba million tale belé. Mais bango ba million na bango pa na biso mona kaka $100 $1000. Ozo comprendre mbongo na biso eza pena na valeur makasi par rapport ya monnaie ya baninga. Mais mbongo eza esprit mobimeza na kati. Il faut qu'on respecte yango parce que soko oza na mbongo oza na nyonso. Soko oza na mbongo te oza mutu pamba na société. C'est pour cela mbongo na biso il faut qu'on batte lango eza na amo bimbeza na kati. Soko zo protéger ngo malamu te amo na soka kimi okozanga ye. Ya misa to tuninga likambo etali drapeau. Drapeau elamba wana eleki bilamba nyonso na nguya. Okomona valeur ya drapeau soko bimi libanda ya mboka. Omona obimi oke France, oke États-Unis, oke sika songolo mpakala, okomona drapeau talia naza congolais, drapeau nanga léopard rezo beta, toko bimisa toujours drapeau na biso ba boxer bake ko bunda, toujours ba kolaksa kaka ba drapeau. C'est-à-dire drapeau eza identité ya mutu. Drapeau eza kolaksa que je suis congolais. Drapeau eza kolaksa pardon, eza fierté ya mboka. C'est-à-dire mutu il faut à protéger drapeau, il faut abattre la elamba wana. Nazo écoute une émission finale ta drapeau RD, ya RD Congo parce que eza kolaksa ba martyr o nyonso ba kufaki ba tshela ki bango ba drapeau. Président mboka, ministre, tout consort, soda, motu nyonso ya l'état ba tshela ki drapeau. Pona kolaksa ke aza congolais, c'est-à-dire eloka yangwana zaki na ngoma. Mais peli susu ba drapeau ndongo tukoloba. Soki to n'est par exemple bientôt là soki au cas où élection est salami. Au moins sous président azokota a chanté sous drapeau. Est-ce que c'est normal? Il faut soit tout tikalaka na couleur ya drapeau moko. Bon mutu azesika batamaka mutu azana ndenge na inspiration na ye. Mais drapeau etika laka auto zwa ki na indépendance yango muza kozongisa yangwana pe kolandama au jour to changer les sous-souté ezala bokasi na biso vraiment. C'est-à-dire drapeau ezali identité na biso to chanzango te etika laka oyo selon makanti ya papa nzuisi. Okay.
Papa Nzuzi, oui. Selon prophétie oyo Kimbangwa prophétisa pour na ba président de la République Yambora Nabiso. Est-ce que prophétie wana a un impact du colo ba président aussi koleka Kasavubu, Mobutu, Kabila et tout. Est-ce que ça vraiment na esika ezupine sika nango par rapport à prophétie wana oyo Kimbangwa prophétisa ki? Mangi mingi mamale mpeka eloko na koloba ba prophétie mfumu Kimbangu atangaki président moko te mais makambo alobaki est tombé na batu wana nyonso baleki les 4 présidents, c'est-à-dire ba président na pe bazana ba rôle na bango, c'est-à-dire tobanga koloba makambo mingi po soko lobi likambo ate akomi mutaboy akomi mutaboy akomi muto opposition akomi muto pouvoir te nga naza a politique na koloba oyo nzamba la kisingai na kobanga mutu te. Les 4 présidents wana Kasavubu rôle na ezalaki azula biso indépendance rôle na ye, Mobutu rôle na ezaki unification ya Congo, ozomona rôle ya nani ya Kabila désiré rôle na ezalaki ye aya alongola Mobutu, ozo comprendre rôle ya Rais ezali akokisa mission kwa tulendo ya makambo wana nyonso ekokisama. Quand on expliquer tout ya président Kabila pour indépendant mutazali a simbi penda ti lelo jusque là zana noana. Mais eloko ya Kabila ya président soko lobi o akomi muta Kabila ko mbona ebisi yoka ke moment na ye ya kwa tulendo ba guerre ko boma ban kambutu il faut ça la ma pour comme fumu Kimbangu alobaki yango mutu na mutu ayeko kokisa rôle na ye po nzambe akokisa posa omoni fumu Kimbangu etanke molimo mosanto ozomona kombo na ye yambo ya botama ibanda ko la musabi bembe Kimbangu fula mwane Kimbangu futula mwane bembe la muki mama Kimpavita alobela ki na mbanza Congo mama Kimpavita depuis 1706 a prophétisaka mfumu Kimbangu akoya alakisi ki aza prophète fumu Kimbangu pa ye atiki balini na ye mutu akoko contre mfumu Kimbangu azate il faut makambu na ye ekokisa mandengi ya lobaki okoko za na tendance no ya politique nga boye nga na zabwe le Saint-Esprit force nzambe mutu esala bino et ko diriger bino ndenge yango elingi mutu akoko longolanga zate yango pe papa nzu aza koloba ndenge yango ezaleli ndenge ekozalela ndenge kokokisama. Papa Nzuzi ndenge bientôt relaté selon prophétie à papa Kimbangu, est-ce que président nyo surtout leki wana na oyaza actuel, est-ce que déjà kokisi mission na bango? Oui mission na bango déjà koki muna mutasali musala na e siko tozo la kwatulendo akoya mais muna malembi kizeiko. On explique ça ngala wana yoka yomo mto yoki na bato ba Kikongo te na lobi kaka est-ce que kozala malamu c'est ça yango wananga. Donc papa Nzuzina sur bato pinza bazui éclairage hein, par rapport à profession on a c'est comme si monsieur Barome Koloba que par exemple gouvernement c'est comme ko ditama kondita mananini na prophétie Kimbangu kasi muna muta ko faufile na avantage na batu na batu bakoloba pona bango mais biso batu ya nzambe to lobi fumu Kimbangu mu continue biso sa loba makambo nyos to za likamba baksa te mama Leya. Papa Nzuzi to so na mutuna msusu par rapport à lipanda et banda kana banani indépendance na biso poto ko mapenza lelo to komi ba indépendant et banda pa banani penza bazaki ba auteur ti ba memi biso lelo to komi penza mboka moko démocrate. Bon, indépendance et bandaki d'abord na terre parti ni na Abako oyo Nzezalando asalaka depuis 1950. Nzezalando za mu Congo ya Ngeba asalaki Abako tango asalango ezaki nini alliance linguistique pona ko tombola baki Congo. Parce que dans chaque province, bandako lo ba minoko na bango. Oké na Lubumbashi, bazolo ba minoko na bango. Oké na Équateur, okomona ba lo ba minoko na bango. Ba province nyos. Mais na ba Congo lingala ekomaki ko dominer ki Congo. Yango batu ba mbuta muntu basalaki Abako. Mais tant basali yango na 56 nde sikoyo ba eko cha nani Kasavu comme président. Nde tango atikali wana
nde baye ko sala sikoyo nini na bango, comment je peux dire, baye ko sala sikoyo eloko na bango. Mais siko tang ba sali yango nde eko koma siko parti politique, parce que ba koma ki ko kumisa de Gaulle ndenga zo kumisa batu na bango apesi bango ba autonomie tout consort. C'est-à-dire abako ebandaki na bongo, c'est-à-dire bato abako nde mutu basalaki abako na bango président koma ki Kasavubu na 56 basali biloko na bango yango wana. Mais papa nzuzu koyoka vraiment madame ndengo meki ko manula biso, j'ai comme l'impression ba Congo basala penza musala mingi, hein, bazana impact mingi na kati ya makambo ya indépendance na biso pe histoire ya mboka na biso. Oui, c'est-à-dire tangu basali parti politique na bango, président en France de Gaulle tangu ye autoproclamé apesi autonomie, ba beji ba moni soni ba lobité loko les abongo biso to moni boy boya to bimisa ba bourgmestre Erwana Gombe Kalina ezalaki kaka ya mindele biso na cité des noirs ezalaki ari bongolo mde mutanda ko diriger biso nde sikoyo ba eko bimisa ba bourgmestre abako eboyi ba lobité bino il faut to chama kamunyo ndenge lekela kabino to kota na démocratie faut to leka na vote nde na vote wana ba ko bimisa ba bourgmestre ba Congo ba yokana ki na bango na dendal to ko bimisa intel na lingwala to ko bimisa intel to ko sabwe tant siko ba bekolo musu ezala ki ba ina désordre yango ba Congo ba ganyaki na bangala kaka lundula mutu abimaki lundula tango abimi nde Kasavubu sikoyo aye ko sala meeting awa elukeli makambu na nini na terrain sosa akimi nde baye ko kangaye na kankokolo nde ba Congo ba kei ko ningisa kankokolo po ete Kasavubu abima ti aye ki ko bima. Ndenge na yokio na okio tani kombo ya Henri Bongolo. Est-ce que koki ko expliquer biso peut-être mon avenue moko eza route principale moko eza comment nango Bongolo. Est-ce que azaki nani surtout bat ko comprendre? Henri Bongolo azalaki mungala azalaki chef de la cité des noirs. Yem tanda ko diriger ba noirs comme un gouverneur lelo. Un rôle ni azalaki amana. Ah oui azalaki noir. Henri Bongo. Banani bazaki ba promoteur ya indépendance. Mais ba promoteur indépendance ezaki abako tango Kasavubu asali nini abako et ko senga ba koti lettre le 4 janvier faut ba pesa bango nini comment je peux dire mukanda ke bako sala meeting na bango na imika mundele pandimi. Les wana journal les aïka Congo dieto bat nyonso ba pandi ba ebike le 4 janvier 1959 to ko sala meeting. Maintenant si ko komi na moment wana ba sala meeting les 3 monsieur Terdor adjoint gouverneur ayeti na Jean pardon ti na abako apesi bango lettre à lobi boko sala ngote parce que to pousse ti le 27 janvier parce que ba monaki abako e komaki na ba tendance moko ya politique. Mais na lolinge wana tango babango babo isiko le 4 batu baye bango nyonso na imika wana journal batu banazo waka makam na journal Congo dieto ba okomango ndenge nini tango bapinzi badiomi bakekuna bakalme bato mundela lobi toko sala meeting itapusi biso le 27 boye na boye babi ava biso to longwa roi foya wana Kasavubu bakezwa Kasavubu aye alobi batata ba mama likambweza wa bo panzana mundela lobi na biso meeting ti le 27. Allez batu banda bango ko panzana Kasavubu bazo kende nayi mbalongo mi pardon mundele moko azalaki wana aye na mutukane ya sans payer abeti munduki likolo ale batuma bagangi lipanda babaoli camion na ba à partir ba 11h 13h bazikisi mutuka wana mais jour wana pe mikado na vite eza ko beta ale batu ya vite na ba 17h tang babimi des heures de semi bandela kikala batu ya vite tang siko babango babimi ne baye
ba héros à lobby tale des autres de pillage jusqu'au ya ko yiba ko boma bato ezala ki ona kasavu bazwa ki ba mema ki tina luvanium ba ke sale ba cérémonie ya kimpasi ya mystique tango abimi ba terre musu ya abako bakati Brazzaville bakati kuna tango bakomi kuna ba vi kasavu bakangie ba tiena boloko esika makambo ezalela ki yangwa. Des autres le 4 janvier, batbanda qui ont ezaki V club to abako. Te vite yaki na sima abako mute banda ki on a ba 13h mama nanga. Ba 13h déjà batu bazo beta ba mindele, bazo beta bango mindele, bazo kima, bazo kanga biloko bakangi bandako. Vite ande na ba 17h match ndenge silaka. Nde tang bango bae ko bimsa des autres. À l'époque est-ce que ba parti politique mususu ezalaki? Te wana parti politique ezalaki te. MNC ezalaki te, MLC mutasali yango ezalaki malula par rapport ya ko jalouser abako bamindele bapesaki bango mbongo ye lokola azaki mosali na nzambe moya abimeza te azwi Lumumba atie esika wana mpesa ya bandundu batu basalaki yango abako bazwi bakizenga bakamitatu bapesi bango badactylo bakende po ba renforcer abako. C'est ça. Parce que le parti politique moko ezala quitté Rwanda abako ezako réclamer indépendance. C'est pas ça la quitté. Parti politique moko ezala quitté. Par rapport au ndongo beti histoire donc tout ba abako lelo ceux qui ba parti mususu ba ko boka ba flair ba boka mingi na abako. Mais abako esali makasi ya ko sakana te. Abako ba bundeli makambu oyo poto gagner. D'abord poto longa. Tant que komi na Brazzaville. Yulu atuni bango est-ce que bozana mbongo po bakangi batu na bino bakebisa Kourchef président IRSS a gangeli ba belge nde sikoyo alobi photo luka avocat international français comme on est croqué babi oui mbongo ezali nde papa diangenda bimisa ki mbongo ebele apesaki na abako bazwi avocat international ayeko samba na ba belge to gagner bango nde sikoyo esengelaki tango ba gagner bango bazui kasavu ba memie 3 mois na Belgique ba corrompre ba pesi ba mbonga bimbongo bo pesinga bo pesango ba congolais nyonso kasavu ba boyaki yango akozonga na Congo ba bengi roi ba proclamaki table ronde. Par rapport à l'histoire, on a le 4 janvier, tinto de comme on a indépendance et tout. À part nini oyo église catholique parce que l'église catholique à l'époque ezalaka. À part nini église catholique et memaka pour l'indépendance na biso. Bon, église catholique joue un rôle étant qu'église mais tant que individu bande ko na biso ba Congo ba Kimbondo ba monseigneur ba Kimbondo so na bosanité ba monseigneur matota tout consona ebité so ba comme so jouer ba tout ba jouer qui rôle à rosakanate. D'abord tant que si réunion na kisantu il fallait mutu moko akendo pesa rapport et pas batu bakufa po eloko na biso impact abe Jean Loya ndimaki akufa ki le 30 mai le 30 juin te vient indépendance à ça l'accident entre Sonabata na Madimba na Kachiwana yandimi akufa ne po batu bazwa indépendance ami pesi corps am na à ça l'accident na vewe akufi po ndimaki. Papa Nzuzi ndenge nini président Kasavubu na premier ministre Lumumba bakomaki na bomoko. Bon bakomaki na Lumumba na bomoko par rapport à quoi? Tant baket table ronde Lumumba azalaka te. Lumumba azalaki na Kisangani. Bakangaki epo na mbonga polar. Tant que comme kuna tous les politiciens ya 60 bazaki corrompus et pas mindele. Kasavubu akrakaki porte ake na France. Loko la France na ba Belge bazalaki na bitumba parce que France a gagné qui Belgique a gagné qui bango na foire internationale na minéré ba monique Belgique eza pays moko muke gagné bango en tikala ki pana bango de Gaulle siko akobenga roi alobi mutuno kasavu bazo kende et pas ya Kourchef président IRSS tala rwana IRSS ezala ki fort ba bengo aya bongo tokoma aya awa toyokana na onyo sa kolinga biso ba belge tokosalango kasavu bazongi batuni olingi nini abinga vana kota na salle il faut Lumumba ya parce que Lumumba zaki ranger eba ekolo ba tout consort parce que tant ba memaki na kra asaki makamandenge na ndenge
Wango moni Kwame Nkrumah a présenté qui na Ghana mobimba. Vous comprenez? Mais tant siko to komi wana Kasavu balobi fo Lumumba kaka ya. Tangu baye babengi Lumumba bazwa ki na kasho baye ne veste alataki abako mte sombela ki bilamba alataki nde baye bisiye Kasavu buvie na wa bengi siyo popona nini batnyo soana bazana baza corrompi yo lingaka indépendance ndenge vie na onlingi tangu Kasavu Lumumba batuni abiga indépendance totale. Vous comprenez? Andimi mamba vie na basali pe makambu nyonso Mobutu akenda ko kotele kuna akenda okute na Belgique akenda ki cours ya ki journalisme poazaki pire petit nae azuye comme un secrétaire à kotisie kuna nde Mobutu akotaki na table ronde mais tant ba koti wana ba comme siko na bomoko ba yepe awa siko yo constitution na biso ya mboka mutu fois à la président fois à na 40 ans Lumumba zaki majorité azaika kana 35 ans tant ya bimi chef du gouvernement Kasavu babimi président mais mutachaki jour il y a le 30 juin ezalaki Kamitatu le père. Okay. C'est ça. Okay. Matonzi mingi papa José batu mingi lelo ba komiso ba otala bazongi penza na histoire ya indépendance na biso mingi ba que Lumumba saki pressa ko senga indépendance yo koki ko lobali table ronde batu bakena ozani bakena ko senga indépendance ya zalaki te Kasavu de mutu a réclamé qui est envoyé ba cotiser idéologie était mta senga indépendance tant bazoluka indépendance Lumumba zalaki te mais kombo mingi tanga maiza ya Lumumba waneza œuvre Mobutu muta salaki ngo tanga donc ce qui lelo to ko beta tolo to zana héros national to rôle banani entre Kasavu buna Lumumba nana za vraiment vrai héros national mais kalonji di tunga aloba ki on a conférence nationale alobi œuvre indépendance ezali l'œuvre ya Bakongo baluka makamuna mama eloko yo bundeli ngana eka kana simbeli eloko na simbisio ekoma ngai faut yeba tu vérité héros national c'est Kasavubu faut la vérité tangu basombi indépendance et colonie ne chakimbo croquer à Kosamba tant to sambi na ba ni abako et sambi na ba belge ba gagner ba belge parti politique moko ezala kita c'est ça le problème faut pas savoir la vérité mais comment na yo kinto ki on pas na opo ba mingi ba kamwa papa nzuza lobi susu et nani Kasavu mde héros et pourtant to tango na ba classe Lumumba sango kenda Afrique mumba ba ebika ka Lumumba Kasavu bazo ya na sima après Lumumba eza mamba lukuta na démentir ango eza mamba lukuta tangu nazo tanga ndengi abako ebandaki babolikango bachombe banani balumumba banani bakizenga bazalaki te kizenga tangu bazwi nini ya pesa batikomisa bango bapesaki bango datilo azanvi bokende kotuna ye alo ba vérité pourquoi batu bazobo ba histoire ya mboka mais lukuta nde mutelekaka liboso te elekaka liboso bakosaka bato ozo comprendre abako batu na bango bakufi abe Jean Loya kufa po bato mikuse babima po mba mystique bima bato mikuse na babimela kindengeni abako mte bimisa bango ozo comprendre bo kaka bato mikuse babimaki tangu tozui nini loi fondamentale banani bazalaka. C'est ça le problème. Omoni makamamboko yo bali ko ebisa batu vérité te il faut kolobana batu vérité maman. Kozana ba retombée négative na ba koko na biso tant que tozoye ba vraiment histoire ya mboka bien te soit bazo kosa population pour na koloba vérité. Mais oui, yango siko biso tozako bimisa. Ba monakeza mamba lukuta. Batu ba sombi indépendance ba sombango na mbongo. Ba mingedi mbala ba chambongo ba sala vita. Ba chaba mbongo na bango. Pwani baloba histoire wanante. Croquer boloba ka avocat international ayaka ndenge nini. Ako samba pamba. Abako ezaki contre ba Belge. Parti politique moko ezalaki te. Est-ce que Lumumba zalaki wana? Kizenga zalaki? Chomba zalaki? Tang bazo samba na Kalina. Bazalaki te. Ba misiko elekaki na kati ba yebaki yango te.
C'est ça le problème, maman. Comme vraiment, na souka na zomo na Jesco Mapuya ndengo sanangasine Papa Nzuzi. Est-ce que réellement ndenge tobeti pena du solo il y a les 30 il y a les 4 janvier 1959 tiko koma lelo. Oyebi penda histoire bien. Est-ce que vous êtes vraiment indépendant biso wa congolais? Toza penda lili panda ya solo. Mangi mingi mama nangalea indépendance à solo nan tozwi yango te tozwa kaka ya politique mais spirituel nan tozwi yango te pona nini lelo ba président nyonso to chaka na mboko mindele mba ponela biso à part ya indépendance ba kasavu ba bundaki bango ba poneli biso ba ponela biso ba konzi surtout en Afrique mais indépendance spirituelle oyo biso to koluka oyo ya kimpeve oyo tolobaki religion kimbangisme ezaka église kimbangiste te ba mpevalongo eza na kati ba église noire eza na kati ba kinkukusa eza na kati ba ntoalaniste baza na kati bato nyo bazwaka molimo baza ko bikola baza ko sala na kingunza yango babengi religion kimbangisme ozomona nyonso toza religion oyo pardon indépendance oyo biso tozwa ya ndambu bapesi yo basimbi yo susu makamnyo faut que na Genève makamnyo faut que na Belgique au Belgique ba faut basalabu faut basangana basalabu non comme mona président gouvernement na biso actuel ba comme ko boya penza makamba ba occidentaux comme ko lo mingi non na gérance ingérence ya makambo interne. Est-ce que ce vraiment réellement bazui lipanda il faut ka ta ba contrat nyonso na ba pays voisins par exemple tout le monde a États-Unis jusqu'à présent bah toujours soutenir bazali ko travailler étroitement na Israël. Est-ce que il faut que ta relation dit le ban moi mais quand on ko expliquer il faut pas ta relation nyonso tout na ba pays voisins na ba occidentaux. Bon mama ilonga na koloba nan tozui indépendance spiritualité pour le moment fumukimbanga lobaki batu mingi bakosalela libumu na bango ya mibale na tangu wana oyo tokokoma makambu oyo tata nzambe eya bamindele bakolinga batelemela mboko pona richesse Kadhafi patelemela ki bamindele Kwame Nkrumah patelemela ki bamindele Kasavu Lumumba batelemela ki bamindele sikofo botala etemeli na bango na oya baninge zandenge nini mutu mswazo sala pona peuple mutu mswazo pona intérêt na mutu mswazo moni toza batu toko kufa toko kende foto tika ba print moko oya malamu na mokili po lobi epa ya nzambe bayamba biso malamu. C'est ça le problème, tout est vanité nyeso ko tika la nango toko memeloko moko te Mobutu akufa amemani Kasavu bwa kenda mimini Muza kenda mimini mais tozala na parti moko toza na sens moko ya kibomoto etanke bana nzambe to sungana to yeba mais o ezoleka lelo fumukimbangu salo bangu o ezoleka lelo matonzi mingi Papa Nzuzi okoki kopesa déjà un mot de la fin okolo banine bandimi par rapport à église Katevel poto kabwana nayo. Bon Katevel toza partout to pesi binoka bambote o na lobby ezaka ba vérité rien que la vérité batelemela rangote ba politicien ming bazo leka liboso ya TV bazo kosa batu fo ba vérité ndenge ni tozwi la indépendance bazo kosa génération en génération ozana masumu boni na mokili tangu yoko kufa. En tout cas bolo ba vérité les moments papa Kizenga zali bacteur politique mingi ya ba mikolo pe ba ebi histoire ba historien ya makasi bazana mboko balo ba vérité. C'est un réel plaisir de vous savoir très nombreux. Beaucoup d'habitude na canal Mercure Télévision en collaboration na Congo Impact News sur YouTube, la même Africa Léa. Tous toujours wana Jesco Mapuya na pesio vraiment beauté pour les loyers avant. Un grand merci à Papa Ekofo Bagea na pesio beauté la grande famille EPK. Je vous salue. Soki Nzambe azongité torutano très prochainement pour un rappel de Zaki Bongo na Papa Nzuzi Nkoya yazali bongo père spirituel ya église Katevel ezali bongo na pona ko limbola moi malamu ezali kintu wadi nkia ntima nkia bavelela wana na lobi kikongo tokutana prochainement. Bye bye.